HP Media. Kasi na kubu na baba na biso na mona mama moka benga ma pasteur uko nazana nga pesep na babikumba na nga na pusa pembe na mama bonjour bani ko bana uza nzambe pour mutasalo mabena visa pass nzambe no za makasi alobi nga siko na tsamata bya mama a prophétesse aza mama oyo nzambe alobi na ye bon na vali kanye na ko koloba pete na oyo waka mama na alobi sisi afungoli sak ne abimisi sak na ngai. Alléluia. Abimisi sak na ngai. Na gangi Jésus abiko kanga te mama. Nzambe no sa betinge bele. Nzambe no sa salinga ya minene. Doso batu balimba ya lisusu bako komande ngai. Zwa biloko na yo. Alléluia. Alléluia. HP Media. Nzamba ko permettre les enseignements mususu. Na kati ya gambela na tika témoignage. Batu bazo ya par-ci par là, on a nzamba solo. Batu ba uta par-ci par. Lelo zo sala bolam, ozo reconnaître te que bolam ozo sala lelo e ko futa lobi. Il y a des étapes ya moto na nzamba. Bien mo sali masumu mingi, oko tika te. Otamboli mabebele, oko tika te. Bien mena kata délivrance, likamba bonga yezalaka te. HP Media. Pour ça, la banque va habiter comme ça. Bon, ma classe. Na longoli ba on a pour moi ba continuer kuna te ba kitanga na école mona banda. De l'eau na ba diplômé. Na ba université. Be menzamba za capable. Et l'eau on nous za histoire. Makambo so vivre za histoire. Et ça pétant. Ta moko boleli. Bi be ngomo ke lobi, il y a un temps pour toutes les choses. Ta ngolela, ta humiliation. On va des athées, ils attendent. Ils attendent. Ma beauté, ils attendent. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Etena sakola na bosolo iye nzambe nanga fungolanga miso ngai namona ye iye nzambe nanga fungolanga matoi ngai nayoka dala bangu na batele melinga yaya dala bangu na batele melinga chetiti kundelanga nzambe nanga ngongo miso na mona nzambe nanga ngolanga matoinga nayoka Solomoni mokitelanga Nalingina yo kamongongo na yo etena sakola na bosolo iye nzambe nanga tongolanga miso ngai na mona nzambe nanga tongolanga matoi ngai na yo kai tala bangu na batele melinga yaya tala bangu na batele melinga Jésus telemo nzambe nanga tongolanga miso
bisonga inamona e Nzambe nangai Tongolanga matoinga inayokai Solo molimo kitela ngai Hallelujah Nzambe nanga molimo kitela ngai Hallelujah Papa nanga Nzambe nanga Ya solo papa to pamboli yo to sing molimo na kata 3 jours yo. Tu veux recommander 3 jours na maboko no yo banana biso loti mardi. Zambo assista kabato assister biso. Moi pas une oratrice à 3 jours. Zambe utiliser nganzan. Oyebi posa moko na moko. Zamba lola loba na nzela na ngai. Seigneur ceux qui yo lobi kolo moko na moko ko espoir. Ceux qui yo lobi moko na moko ko zo makasi. Oya yote sala mosika na biso. Tika te journal le régner. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Tobeteli Nzambe maboko makasi. Amen, amen. Alléluia. De rien à la gloire. Amen. Nzambe za malam bien-aimé. Kosalela Nzambe na kosolo Nzamba futa kabato. Ceux qui ont un temps osent comprendre et le connaît Nzamba za na posa na yo et ko l'exalaire na vie na yo. Amen. Sans plus tarder, maman je lui sors sur la biso, tanga la biso. Tozana. Alors. 2 Samuel 9. Samuel 9, Tobandi 1. 2 Samuel 9, premier verset, je lis au nom de Jésus. Ok, na 7. David tue. David a lobby. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul Et tikali susu mutu moko na libote ya Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Pona salela ye malamu na place ya Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba. Ezalaki na moto moko na ndaku ya Saoul kombo na ye Tiba. Que l'on fit venir auprès de David. Baye na ye liboso na David. Le roi dit, mokonzi alobi, et dit Tiba. Yo Tiba. Et il répondit, ya lobi, ton serviteur. Ngai mosali na yo. Le roi dit, mokonzi alobi, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul ezana moto moko lisusu te na libote ya Saoul pour que je use envers lui de la bonté de Dieu. pote nasalela ye bolamu na kombo ya Nzambe. Et Tiba répondit au roi, Tiba alobi na mokonzi, il y a encore un fils de Jonathan, ezana mwana moko ya Jonathan, perclus de pied. abuka na makolo. Le roi lui dit, Mokonzi alobi, où est-il? wapi ye? Tiba répondit au roi, Tiba azongiseli mokonzi, il est dans la maison de Makir, aza na ndaku ya Maki, fils d'Amiel à Lodébar. mwana Daniel na Lodeba. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir Mokonzi David atindi bakende koluka na ndaku ya Maki, fils d'Amiel à Lodébar. mwana ya Daniel na Lodeba. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, Mephibosheth, mwana ya Jonathan, fils de Saoul, koko ya Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face aye liboso na David mokonzi akwei na makolo na ye, et se prosterna. akwei na makolo na ye. David dit, David alobi, Mephibosheth. Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Ayanoli ngai mongu na yo. David lui dit, Mokonzi David alobi, ne crains point, obanga te, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. pote nalingi nasala yo bolamu na kombo ya tata na yo. Ton père, Tata na yo, je te rendais toutes les terres de Saoul. nakozongisela yo mabele nyonso ya koko na yo Saoul. Ton père, Tata na yo, et tu mangeras toujours à ma table. pe okokoma kolia kaka
na mesa na ngai. Amen. Amen. Alléluia. Nakasi kokobeta maboko bien. Okobeta peza maboko bien. Parce que Nzambe alinga sala mutu moko bolamu na tongwa lelo. Nzambe alinga sala mutu moko azongisela ye bolamu moko oyo bakoko na ye basala. Nzambe alinga azongisela mutu moko bolamu a cause ya marche na ye. Nzambe alinga sala mutu moko bolamu a cause ya esamboli na ye. Nzambe alinga futa ba prière na ye, alinga futa ba jeûne na ye, alinga futa ba prémisse na ye, alinga futa ba sacrifice. Oh yo sala katongo midi pokwa. C'est le temps de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, de rien à la gloire. Natangi verset, bien-aimé, Zamba Zamala. Mercredi, na témoigné, on a le bêti du solo, on a le bi. Et comme il y a un moment où on a joué dans la maison, il y a un sac. Il y a un sac, il y a un bongo, un téléphone, il y a un bien-aimé, ceux qui ont un bébé spirituel, les mercredis, là, on va côté les mawaté. Alléluia. Alors, Zambé na bomoy, na tungi samaki, tamu na ye na koti na lali awa. Na bani kotu na Zambi. Na fungo de portité, na tambo ni mabete. Mikolo kutu prière et mati makasi. Pourquoi permettre bayi bangasaki? Puis na moment où l'aime na sama makamebeli na zuluka. Téléphone ils ont ba contact na ngai. Et ça va ba kambu na ngebele. Les lois à mercredi, dans sa mission, batu babenganga chaque fois. Seigneur, pourquoi na lali anazole? Parce que il y a koti abina bonzo kamba prière lali boinde na FCK ba ibinga sak. Et ça li pe mabe, abo savatika mana kamba prière, ando kamba prière. Nasi bomona batu ba ki mercredi ngana lali kaka nazo bondela. Nazo bisanzam. Et ça ne loko mon côté. Zamba permettre na baumbu na ye. Ce qui a mabé à kolakisa biso. On na butua na lali na loti na gloire makas na loti na tombwa na loti na sosa ba service à makas na loti nzamba matisinga pamba na ba dimension mais to comme na tongo ba yibinga sak. Alléluia. Alléluia. De rien à la gloire. Tant on a passé en assise à le biboy. Il faut kamba et prière au yasu. Même si na boya na kakat na telema. Na telemi. Tant on a telemi na yoki biloko mususu. Nzamba zo bisanga puko zolele. Et comme na temps na fungolo. Et comme na temps na pambolo. O on est bungeze le côté. Nazo mona nazo sala makambo asika likolo bomona o mokile ko kama. Alléluia. Alors tant on a eu message on a tout bande bomona ki na bande ko bina makasi. Na bini mbamona na ba message bande ko na shaba tout en tout cas na saki service na kimia. Na salle émission. Émission les akiki tumatia na bongisa kité. Mais émission ni bimine impact makasi batu bazo benga partout dans le monde. Ba simba mina batu babenga te batala ngaka memba bengi. Donc tant Nzambe soko ko kinaka ta vie ya moto. Ezatana yo. Alléluia. Na salle émission eleki na ngope to ke to tambo na biso to zongi ndako lobi na mona ye to komi na lalaka na veillé vendredi. Je m'en dis na tongo tongo zongi na ndona pe na sa salongo. Bilamba pe to tinge belé na bana ko pona mususu na ka ba bilamba leke belé na bani ko kabaka na zande ko moto zara na maison ngabe na pambola ika na bilamba na bani ko zo pe na bimi na tongo na sac ya munene na ba sac ya bilamba na ba sac ya bilamba na ola na veillé donc le ko na ola la bon na ola la veillé. Bien aimé na komi na coin ya balabala veni te nzamba malam wana déjà la butu na lali na loti na bomi puku moko ya munene na teti wana dans de nuit à jeudi to comme à vendredi na teti donc pourquoi modèle na bomelie ya makasi na komi na baba na biso na mona mama moka benga ma pasteur doko na zana nga pe sep na ba bikumba na nga na pousse pembe na mama bonjour bani ko bana oza nzambe pour mutasalo mabena visa passe nzambe no za makasi alobi nga siko na tsamata bya mama a prophétesse aza mama oyo nzambe alobi na ye bon na valika nye na ko koloba pete na oyo waka mama na alobi sisi afungoli sak ne abimisi sak na ngai. Alléluia. Abimisi sak na ngai.
na gangi Jésus abiko ganga te mama nzambe no sa betinge bele nzambe no sa salinga ya minene yoso bato balimba ya lisusu bakokoma ndengai zwa biloko na yo. Alléluia, alléluia. Bien, mais notre Dieu, il est le Dieu le tout puissant. Yoso comprendre que nzambe o yoso belela yoso comprendre que nzambe oso genele nzamba ko bundelo kaka sokoza na miti na nzambe wana azuk senga sa azu ata sans fante batu babengi na kuti soki 130 appels manqués mbongo nanga saki nanga wana sikona ndako to na beti disolo banga bayoki linga mawa ba précipité baki basombeli nga téléphone asika basombeli nga sim loko babi ke nga za muta ba live belé babi nanga mama yokoza nga sikona zongi jeudi na pokwa ba pesi nga téléphone nanga na sim asika na bi na bini bini ko nga benza me ko boteleng na CP nzoka na tongo bénédiction zo zelangai bini menzamba ko salelo bolam à cause ya bolamu ya yona nzambe bini me le rien à la gloire totangi na Bible Bible lobi na biso David atuni est-ce que na ndaku ya Saoul ezana mutu moko tenga na kosaela bolamu lelo yozo linga kobanga nzambe comme il faut te okomisi nzambe camarade na yo okomisi nzambe azanzamba masapo bien menzamba anzamba masapo te bien na kata makambo bayiba ngape biloko ebelezo ngate. Alléluia. Ezana ba biloko mususu nzamba ko permettre eza enseignement mususu na kata gambela na tika témoignage batu bazoya par-ci par-là wana nzamba solo batu bauta par-ci par-là mais et comme na tango oyo nzambe alinga a identifier monene ne likola vie na yo yozo ya l'église ozo comprendre te pourquoi nzamba memi yo mais nzambe basakana kana ete David alobi est-ce que ça na mutu moko te ya na libota ya Saoul oh ngala kosala bolam soko tangi Bible zolo bana bisoke tangu nyonso Saoul azalaki kokana pambo ma David Jonathan zaki présent keba baniba bomao kima koto papa zoyana batukoto bile mezana bolamo zo sala lelo yozo mona neto za yuma yozo mona kote lo côté mais nazo bisoke lobe ko futa yo tangu David Samuel Jonathan abanaki ko sauver David abanaki ko kimisa ye parce que tolo ba bien ce qui to tangi histoire bien donc ce qui de Jonathan zala qui te David akufa lelo zo sala bolam ozo reconnaître te que bolam ozo sala lelo e ko futa lobi. Il y a des étapes ya motona nzambe bien mosali masumu mingi okotika te otamboli mabebele okotika te bien mais na kata délivrance likamba bonga yezalaka te soki na vie ozaka ngana zalaka boy ngana bien mais non ozui délivrance te mutu fa comme en étape oya comme sika que azoko akoloba te il y a des choses qui vont se passer ba bengi yuma mais ça na tongo moko ko répondre il y a des réponses immédiates. Mais ça n'a pas réponse pour ce qu'il soit temps, et qu'on soit 3 mois, et qu'on soit 6 mois, et qu'on soit 7 mois. Mais Luka n'a délivrance. Tant que vous avez Luka délivrance, tant que vous avez Kokota, c'est par là qu'on répondre. Les loups ont valeur parce que vous en avez le côté. Vous en avez valeur vous avez maintenant salé le côté. Est-ce que vous s'étonnez quand vous avez mon Dieu vivant? Nana kontimayo bien mais muta kontimayo azate parce que bazo mona bilembo zambete kat na bomo inayo bien mais to komi na tangu oyo toza na nzambe ya bipambate toza na nzambe oyo tolobi olebi la terre soit et la terre est fille osangisi mokili na nzambe bake papa batalo yenge bakutio bake bat na babuati bakutio bake na banzonzingi bakutio toki matanga mona pasteur Henri na sayo matanga bakmoya babatuka na ba terrasse bongo te to vrai na ba pasteur mususu na monika frère mo azotala na yezude na moto mais na bunda na tambo na banga nzambe asipotete ayeke na su bonsoir ma prophétesse
Alléluia. Nate pasanga binda mutuna linga lo bandit. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des gens, il y a qui critiquent bateau, azo et ba contenir les cambuté. Mutu muso le loko mona ebo, mo ebite nini zabazo memaye. Alléluia. David a lobby, est-ce que zana mutu moko tenga na ko salela bola? Parce que Ali a ton mais reconnaissance yo, et c'est le très important dans la vie à Bananzan. Il y a des gens bazam ingrats. Bien que au salélé bolam, azo ko se souvenir que mais na moment moko o tchakata loboko po ya katisa. O tchakata bo loboko po ya leka. Mais tant comme ko lia komela, a bossa ni nyoso, antu no selangani. Ingrat. Mais la David n'a pas royauté naie, atala lobi est-ce que ça n'a mon tout mon côté atali parcours abitumba zalaki nango. Bien aimé, na te akona lobi, et ça n'a pas tout mon sous na vie, tant ça n'a pas moment de douleur au blessé été. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'on blessé yé, a côté kana nango na mutu naie, atali atonzi, atasa amabe. Mais mutu so azo lia, azo mela. Oui, biba yibi na ngasa kezaki na ona mbongo. Mais soit na makaste. Parce que na mona ke blo musueza. Oui, ko consoler na. Mais ça c'est qui souka na maman mo na gambela bi. Ma passer. Ba yibi osak. Na mbongo. Engai, so c'est qui nga 3 jours matin. Tout le nassé, pas d'entrée, pas de sortie. Aujourd'hui ko zo se. Na zo teka na se ka po o ko consoler ngeza. Ezali. Mais ça na ba tu mususu. Mozo yiba ye oyibye nyonso azo yiba ta simba wapi mutabongo po bosa neza passe. Alléluia. Bébé nzambe alingi biso ezala betape musuto zo traverser nzamba zo linga to koma wana eza passage obligé ta musu biska na teka bato bayibaki na bango teke na zamusa balomonaka po lelo koma ki mama pasteur eza partout même na baba na biso to so 8 ba mama pasteur. Mais et là que pour différencier biso les caractères. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Mais ça va comportement na mutu ne siko. Où il faut différencier que oyaza ya nzambe, oyaza ya nzambe te. Okomona na kati église bato bazo boka na bambaso. Bazo tira na ba poison. Ça c'est pas Dieu. Alléluia. Okokoma jamais na mutima mabe. Na point que le qui kambo na osala mundeko na nga kolala kolela kozanga kimia. Koluganote c'est la sorcellerie. Amen. Ngasando kite. Mais bloko osala neza bloko bandoki. Tamo to sale loke muninge sika zo lukalia. Oyebi ke ndeko na nga lia ka aw. Ngana zo ya ko panzango po ya lia te c'est la sorcellerie. Baninga bazana sengo yo zo côté double c'est la sorcellerie engaza na ndoki te ozendoki parce que Bible le but nous sommes les lumières du monde place totale mais faut éclairer na sokoli na mosakoli mo na poko alobi na ngelo komoko abi mama dodo côté on a télévision de moté aka oso pesa image ya mutu fa luka bongwa mais ni ko ba pété que osa parfait place osa mais ozo bunda chaque fois osa la volonté ensemble mais ce qui na vie na yo ozo bunda te ko sa la volonté ensemble osa chrétien te amen et bien là maté ototé aka les bela ba prière tout ne ba prière makasi biso suto kotia donc yo pona yo changement zate. On vend 10 ans, 15 ans en église, 15 ans de vie chrétienne. Aujourd'hui, on a changement de bien, maintenant, nous y éviter. Un petit exemple, maman Dodo. Na yambi Yesu. Na 95, mon compte mon bigis. Mais n'a pas dit qu'on goûtait que Yesu a ça là. Na 2015, 2005. Alléluia. Amen. 10 ans après.
na bazomona bato bandi kopambolanga na bandi komona bato bazosunganga bandi koyokelanga mawa mais soki spirituel na yo eza malamu te physique mpe okosepela te. Boza na famille bato bazwaka te, boza ba famille bato bamona bolamu te, boza na famille bafandaka na mabala te, omona bandeko ndenge baeshua, omona mama na ndenge mona passe, omona ba famille ndenge bamo babonga te. Oyi na église lingo tia makilo linga yozwa lelo. Nana ebisio makilo zo réclamer. Alléluia. Amen. Bisiko zo mona bandeko na bazwa te. Bien aimé conseil l'erreur te. Okozonga na plateau wana sans de savoir. Il y a des combats et se répètent dans ma famille. Hein? N'invite sur la terre en haut, tous dans la 6e rue. Les signes de la famille. Mon makambo zakana maman lek. Ou mon pas maman koulout. Il y a mobile métal à la famille na yo bien. Berero mon akota papa et mon anamingi. Sokol mitali. Les ana vie na yo. Berero mon akota maman. Parce que makila est na carte. Et kolanda yo. Nabi berger moko to bande ko sambela nae chaque fois on a ne pas suivi azeka ko zo pesa rapport maman de papa biso maman suli ba kundi le lobitumba abundaka papa ba so simbi ko beta maman na bango na ndinga mukite. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors berger il était tout calme. Nzambala na te berger abali dans le monde des ténèbres. Orienté par sœur. Sœur, ce cas de berger. Et ma réponse est tia. Berger quand on pousse. Passe primaire quand on a ma coffee. Berger, je vais te moi, je vais te moi. Je vais te un berger qui ne parlait pas. Il y a des signes accompagnant à biso. Atabi loko biso to lingité. Au moment où il kolanda biso. Yango zo mona biloko moni papa to mama aishua nango bien me bunda yozwa ngote bondela ozana droit erreur mama bien le msuba tsaka ezemi bino bokola na pa koko na bino est-ce que lui peut pas non lobota mama za pa koko na ba na ba no satan ayaka na plateau le ko na interne na ba fouché na ba papier pembe na ningo zo sili mugozo ndoko kwenda likambwana neti je okosutuka pendo fandi na kiti yango. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas tout moussous. Babilembo famille. Au moment où moi Moussa Potami na ba Congo, Moussa Potami na États-Unis ba elo moko. Alléluia. Amen. Il est bois famille. Na mona ndiko moussous. Azana ba Congo. Moussa na ba boti na États-Unis. So ozu bébé na ye. Ozu bébé à ba Congo elo gibo. Ba signe famille. Moi, je suis un peu de papa, je suis chauve. Azokola. Abisi pina mbunzo na libandi tata na ye. Na wo monate. Alors, par loi réclamation à famille, obeta mo karaté. Alléluia. Amen. Obeta mo karaté. O mazanga shina ba sujet, be mo za ba sujet belé. Ce qui l'aime pas les osimba, mais l'aime pas les osimba. Tu es obligé à te gêner et à prier. David a lobby. Et ça n'a mon côté à cause de Jonathan dans sa boula. Bageta me fibochek dans le débat. Bon, ils en ont combo. Bâtir mon bandit parce qu'elles infirmes. Combien de situations va être carton posant de l'autre côté? Combien de vies? Ba bénédiction famille et ça tout combien de bénédictions la famille kota ba longolo parce que ba tala ko zanne lo côté mais na yeko yebiso que ton Dieu est capable. Amen. Cheka kanisa qui me fibochek au cancela yo. Amen. Bien me compte batike nazana mutute nazana mutakolobelanga te bien mo sana nzambe. Ngayo nazaki loko pamba nana kwa kotala ngai mais soko zo le cas de rien même ton téléphone peut sonner ça problème. Alléluia. Même téléphone na yo pour pas benga na ngoko bengo yo mo na tana ngoko bengo
bato babenga kote bato baluka kote. Donc attends que nous avons na chombo te moi pe mutan oyo ka pe souci te po chombo ne lela na ngote. Il y a des gens comme ça. Sans les dans le désert. Mais tant que nous avons délivrance par relation et bandikoya. Bakabe bando fungo. Bat bakomo ko lukaye. Mais maintenant on a na kata ténèbres pour bat ba lukaye ça passe. Il y a un moment où oui bi que ça moment na délivrance. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Le diable est malin. Il y a une famille, une cousine en famille, une maman qui a une libota, une église, une église de Batoubaza, une église de maman qui a une famille, à combattre même dans 4 églises. Yo le babo ibango, baza mabe, baza bandoki. Bon église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bile me bonde là. On a droit erreur te. Yesu komi aya, nga makambo saki nanga elakisinga ke fuza la bien na Nzambe. Moto azaka bomoko na Nzambe. Na kopite biso une semaine na ndako te bana nga bayebi. Nazaka abanda kwa bato na bazwa kimia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ton moto ala la kalibanda pour na makambo ya Yesu. Soko to kwetana to pa mandemo. Tant yozo ka mutema passe. Ozo ka zuwa ba sacrifice ngana sala yo sala ngote. Ba jeune ngana jena o jena kate. Mabonde na bo front ngana pesa. Yo sala kate sko ni moto za vima ko ndengeni. Alléluia. Amen. Na moment où David a bandé comment on passe. Même ça pena battu ba soutenir qui est. Maintenant monsieur a marqué qui a monté. Amen. Battu ba ida kai. Mais tchaka ngokate. Mais oya makasi. Donc il y a une histoire moko. Il y a une histoire Jonathan. Nzambe papa mbola bisa tala kata tala kuna. Amone qu'il y avait un Mephibosheth. Oh un jour fona salisaye. Police longo bana fait bana pas Jonathan. Police longo pas ma foi bana likamba David. Il y a Saoul. Saoul bana ko bundisa David. Mephibosheth. N'est que somme tout moi je comprendre. Mais pourquoi il y a pour Mephibosheth kabika mokile ndima kenzamba ça. Tosina yo. Les choses au monde passe. Nécessaire, pas humiliation wana, et ça va mal nécessaire pour condamner Moutouté. Yo Lukaka Kazambe, il y a une histoire devant toi. La carte histoire wana, là on va nous mettre on va édifier bat, on va prendre la batou, va te venir ma cause kimia, va passer aux les calélo, pour condamner le Moutouté. Et c'est école de la mon passager, il faut les cadres là wana, et c'est obligatoire, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nale to kutena papa fait aller moloto. Na ebate. Alléluia. Na kene sakolia butu moko. Tozaka na séminaire moko na église elekiler na hotela funa beta makolo na kokene ndenge nini na kepa frana biso moko. Na bise na bio ko sunanga na transporter. Bi meza ba moment biso mutaleka. Yo ko ba kenanza lokwa mama dodo. C'est bien. Est-ce que c'est la maman de toi les cailloux ou les camps? Alléluia. Moi, je me dis que les gars, nous ouvrons la porte. Nous sommes panzana. Nous sommes cédés parce que nous sommes coca douleur. Alléluia. Alléluia. Moi, si le col en gaille, je ne comprends pas ça la nuance, mais à cause de Jésus n'habité. Si on a tel cas, non. Mais nous n'avons pas de problème. Alléluia. A permettre na 5 trophées. Si on a tchaka le colonatali 5 n'habité. Nana sacrifié dans la vie. Mais bano bako la bien. Nana sacrifié dans la vie. Nako sacrifié dans un l'homme sur mutute. Na lukaka kanzambe. Dans na zo lukanzambe. Aole sabanwa. Aola tabanwa. Aoke na banwa. Et ça na basi musupe ya âge nanga na moment wana bakokate baseda bana. Azu o atini pa mama leki, azu o akomise fazer, azu o akabie pa kingani, bana ba panzana, ye mama le basa la vie, ana mwana muke, ana besoin qu'on réjouit, mais Nzamba boyeki parce qu'il a une histoire. Amen.
Bien mais lokolo za espoir ko condamner mutu na vie na yo te. Nzamba yebi nzela zo mema yo opambola yo. Papa tu nous expliquer ngo to expliquer nani. Tawo zo lo bana batu ba yo kate. Lelo na mama bino bolia na pass. Bande ko bazar. Bazate. Tama na oleka pass na bana ngana zaina mutu te. Lelo bana bakoli. Mutu na mutu ko responsabilité na. Tant na bango na mona ba frère ba prière. Bien ba prière ne futa yo. Ba prière ne futa yo. Bana bakozo ba opportunité. Oh bakoko ko yo maman zwati me bana no bazozwa. Lelo bana nanga bazo ba opportunité à cause ba prière onga na sala. Moi nanga zo mata toujours de l'évent. Eza nza. Bien ko bota lipumu o mona mati likolo eza ipesa mini mutu nso tout est. Ba tonso boti ba kuluna. Ba tonso boti ba chel. Maman muso regretta. Tala biloko bano basena banini na réseaux sociaux. Maman na sa opiki ba crise. To tata mwana wana. Awasala ba AVC moi bimani banda. Bazana ba on eloko te me ba dossier. Bazana eloko te me ba fandi na ndao. Balela ba ngoma tembele me ba ota la TV. Eza bénédiction. Amen. Na mabele o ba to ba nekekyo. Faut battre la balle. Amen. Bébé soki nzamba zo memo na kate école na ye. Okomona kama kamno eza ndenge. Yango compara bitumba na mutu te. Oh yozo vivre mariage na vivre na ngote. Yozo lingo comparer yango na kama mutu a une église. Amoni bokoti prière. Muninga pesi témoignage à bien ye makile pasuki. Eh bwana ndoki Alléluia. Amen. Mais ce qui est à témoigner, c'est la tourne. Yo, le panier circule. Mon takotika l'échec à mon inga l'église yo. Si on a mon mahab de don à okende, yo pe, bata l'église à partir visionnaire. Si on est visionnaire, on savent. Yeba ki ngape, o mata. Nakena famille moko na moni musala nzambe mama na bisinga bote biso za na pasteur na biso il faut to mataka ngomba ukweza kana bango na tuni na umina olobini o mama to saka to kelinga bilika mbote to ke to komna ngomba pasteur abi o ya sikote to zila biso bana na biso prière o zila ba kambi OK na umita na place to la tandi place to la Pasteur Azoya. Wat balingi okay Zaba sunga uso sena ta. Pasteur Azoya. Na mama diagonese koto, na mama soki ntoma nani. Biso ka nekiso de bantoma basate. Na mama diagonese basate. Alléluia. Amen. Donc na mama do biso na ta mafuna sana cortège. Na binga no. Te na kokate, na ngamo na yoka na soni. Bati biba ola na pwani. Nana ngapenza mbete ngapeti mnasaka miracle mutasala ngweza tata yango bato baloba babio na kene église on sipite bongo ne mnasala tala nzambe ça peut vendre ko to vanda yango mona lingane voisin de ta place avanda alikolo o voisin Maria te ba Maria tout ba Paul nyonso alinga avanda yimo poza pina makambu ya Poso zaka na voisin bando bani kotonga lingeza na likolo tuna basukuli ndan bonna bonga sukuli ndakute Alléluia. Amen. To comme sika mo pasteur na bandi mama ofukama prière ndio toyebeka ofukama nateli mwana ngani na kozi omibuka nzamba sanga ngulu nafuka mnamweka na kokiti afanye mama ya kufukama ya kufanda tenzamba koyoka te abina mseko boto kapwani otali berger soki papa prophète ne mokap otali mama soki diagonesse mokap ta ezamba pasteur mso otali bomo ba yemo na zana molili siko délivrance nya omemela muninga un serviteur sur tel y a des embons au mazo les ana moins clan
Église na biso côté zo taka éclair eza lumière eza éclair à bonzambe o eza na katia eza ba église biso eza na mona lumière mais so côté mulili c'est vrai maman amen alléluia amen to comme na souki mukapania chama maboko na kutoka bite uchamate na matisko na prière na bite so na bani na ba mukapesi na bani na pa prophète papa nzambe vano na lolo na kina mama japonesa papa na kipa no mukapu papa mama oza ma prophétesse na bite frère oli modèle na tinga na ngomba alléluia service au mon Dieu na bani ko sanga bi o azali makila nanga o les fruits de mes entrailles le quoi na matingomba donc fona bimisa nzambe nanga samisa na mwana na simbi mwana na prière directive na précision mwana bimi amati avion bakena ndekoni kozonga zongi lupemba na lupemba beme nzamba solo soko kutai na ye akosala ba signe moko oyo kolakisa bato ke bato baza na nzambe amen Jonathan tanga bande kosala bolan ayeba kiteke un jour papa na kokufa ya kokufa akobota mwana moko ya koka mwana anda kozali konza famille nasi na basi wa bande kolanda befigoshe bando boya litoi na ye tango David abengaki ba se présentaki de lo bato ba boye poane lokote mais le cause na nzambe be mais il y a une histoire et ça na histoire moko ko bima na vie na yo comme mona pamba te et ça na histoire moko nzamba ko sala mais soki ça na batu oh le ba ngai mama dodo na ko bande na ba histoire na ngai nazaki mosa kolela na me ko seka siko na ko moko seka na na building te na tonganda kuté mais na seka avec espoir na zonzi maki na nzambo noki musika David a luki me Mephibosheth alors ko lia kaka na table nanga beme na kata ba loi ba réclamation ba loko ko balate ba loko ko bonga te mena nzambo bonga amen yango bato ba otilo bakal basali kalikila mabe ba ebite ke nzambe nozwa na mopepe le ba mopepe ya nzamba zo ya mbalo na mopepe na bato ba obanga ye ngai moko to bazong selinga saki neti ndoto na bisenye elu ni ngote ya ngao na bungisa pe bloke bele zonga te mais pour ni kasaki zongi za bloke so fonta mbasala to ba kozana ye ya go bibebi y aura la différence na ba obaluka kanzambe na baluka kanzambe te nzamba ko tia différence na vie na yo na kata situation na yo ya kata batu ba otonga otikela bango temps ata batu ba vandele ba réunion tikela bango temps ata ba pete ba komba mabe tikela bango temps nzambe ozo sambela ako changer témoignage ba koyeba ke yo za na nzambe nato mona bloku suka pa ba voisin ou bazaka na garde ou bazaka na bata misala ou bazaka na boy nandaka ba voisin et le komela na boy beme le pe komela yo amen o kwa vie mutu te luka kaka nzambe mama musuto ndo sambela na to kutenda ye mama dodo kala borsela banka ba bité comme ça bon mata classe na longoli bango kuna po moyeba continue kuna ate bakitanga na école mwana banda lelo naza ba diplômé naza ba université beme nzamba za capable eloko nyuso za ka histoire makambo so vivre za histoire eza pétant ta moko boleli bibe ngombo ke lobi il y a un temps pour toutes les choses ta ngolela ta humiliation pesa on va des athées ils attendent biloko kolia ba les ils attendent ba boto lio ba bien ils attendent bukata nzamba o changer histoire final nzamba ko salela yo makambo soso mona ko ba ninga lumpe ko melo la vie oko simba yango ovandi pe na ngwende lobi Yesu aza malamu akosepelisa yo
Yo une église. Olingi nyoso zokaka lelo. Nazo ke nakata alliance mama dodo échec ezate. Soko zozwa te za yo moko. Donc la vie na eza yo moko. Makamusu ba te na shera kuna na sima osa makamusu. Nzamba zao. Bala miki. Baso soma banda. Hein? Bana miki. Baso sala ba compte bancaire à minene. Yo komi yaya na quartier na famille église yaya. Quand tu vas à l'église, on a peut-être témoignage, j'ai bien été malade. Maman de tout. Où l'église est nous? Soumana. Yango lele comme soumana. Combien de bak bak convoqué kanga na longola kombo, non longola moté soumana. Parce que nazo yeba. Esika na ute na makambo ba humiliation nga na zwa balianga litoi ba passion na mona po acheter le vendre ndenge vente yo yo kwa viengai oyibi pasa makambo te mutazo ko bundiso na ta pokomi ayibi de busunde ngo bota bana na ote ayiba passion bo mona te amonika ndebo bani ko liaka bien bo abani ko bokla nombaso. Même Nzambe na lolo akota makambo. Na zoba humiliation ya modèle nyos pour soumane zo forme. Na kutana na ba combat ebele pour to zo forme lelo. Na supporta. Est-ce que ça on a dit na yo ko supporter? Te na gêne. Nana doit vie. Patience et fouta. Au moins, patience et sigue meminga. Yo zanga motima. Ozoate. Moninga si moi mili qui n'a mela kata muke. Yo muke. Okomo lingere babulu. Ozoate na vie. Na vie, ça l'exercice yo moko. Moto tabolaka na ye, moto lalaka na ye, oyoki témoignage à bien. Oyoki bien mo témoigner ça vraiment. Ayo batamuke ba et c'est ngata chuté. Amen. Mais ce qui m'a kilé quatre, ça me toujours bête les solos, na quatre m'a kilé tia. Ponier. Abando Luka. Sorcière. HP Media, la chaîne qui vous édifie.